Shalom, shalom, bandeko na ngai na méditation na biso na tonga le poto kota na partage toko bonde la Père éternel papa na Yesu Masiya nzambe na pambolo na komisiyo na remettre oyo tozali ko sala partage na maboko na ona remettre ma soeur mon frère o aza ko yoka na ngonga oyo papa na bebisi puissance nyonso na ténèbres puissance nyonso de l'ennemi au nom de Jésus-Christ Père éternel au nom puissant de Jésus-Christ tika te Saint-Esprit et konza biso na minute oyo tika ete ngana zala comme un simple instrument nzambe yo lobela pepe na yo partager liloba oyo nikoloba na pepe na siko na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Shalom, shalom bandeko na ngai na méditation na biso na ntongo na lelo po tokota na partage tokozwa na livre ya Ecclésiaste 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Bible lobeli biso boye Ecclésiaste chapitre 5 verset 1 et verset 1. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Bandeko na ngai awa tozomona Bible eza kolobela biso que Nzambe ye aza likolo biso toza na se. Et puis Bible lobe biso lokomoko ko welela na lombango te obimisa liloba moko devant Nzambe parce que ye aza likolo yo oza na se maloba na yo eza na mokie. Nzambe aboyaka koyoka bamaloba ya mabe nini obiso tolobaka ta mosusu ngonga nini tomituna ngonga nini tosolaka na Nzambe ngonga oyo yo nanga tobukaka mabolongo tolobi ke toza kokumisa Nzambe toyokaka bapriere ndenge na ndenge mutu mosusu akoyakaka directement bani kokondane Nzambe Nzambe ngana soki papa ngana soki yozokota likambo nanga te Nzambe so osaleli nga lobi te na pasoli Bible okomona pe ma soeur na mon frère musupa ye na lolenge na ye Nzambe papa ngabi ba nyoso azwaka bakimaka mwasi ne basi so azwaka bakimaka na mbongo cette fois-ci Nzambe na lobi okokota bakamna ngate na kosala ona kosala a Yesu kokondane Nzambe tokomona so frère moko ye Nzambe nga mosala na ngai Nzambe alobi na Ecclésiaste 5:1 kozala pressé te kowela na lombango te kofungula monoko na liboso na Nzambe ndeko na ngai ifo na lotomituna tango ngai na yo tango biso totambolaka na ekobo tango biso totambolaka na kofinga tango biso tofatambolaka na kochola na koyina baninga totunaka Nzambe te tobondelaka te tango yo kutanaki na mwasi wana sœur wana obondelaki Nzambe te tango yo kutanaki na frère wana oasosiaki Nzambe te lelo yo ozwi problème na yo okofuka bata lombango ya kokende kolela Nzambe ndeko toyebi que Dieu est miséricordieux yango wana toza toujours koumela na se na moi kasi toyeba pe que Nzambe wana kande mutabomaki Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Nzambe wana kaka mutabomaki mokili na déluge na tango na Noé abongwami te alobi azali riche en bonté mais azali lent en colère mais la colère de Dieu est aussi là, la colère de Dieu existe abongwami te azali kaka patience ya Nzambe ezwa biso te mutu tozala lokola Nzambe aza patient epesa biso liberté te otoko sala n'importe quoi oyo awa n'apôtre Paul de Colombie alobi pécherons-nous pour que la grâce de Dieu surabonde parce que la version là apôtre Paul alobi là où le mal abonde la grâce de Dieu est surabonde et puis alobi pécherons-nous pour que la grâce de Dieu surabonde balobi wana mabe eza koumela mawana Nzambe pe eza koumela likolo eza kopesa yo ngonga tango oza kosala mabe Nzambe aza kopesa yo ngonga ya ko se repentir donc tango oza kokosa lokuta oza kokata ndai na kombo ya Nzambe Nzambe aza koboma yo sur place te kanda na ye aza na patience aza koumisa kanda na ye po ete agir. Mais ezaka tout simplement ma soeur mon frère azako pesa biso kaka tango ya koyeba ya kozwa mayele po ete to se repentir yango wana lobi la jugement na ye ezali sans miséricorde parce que azali kopesa yo ngonga
ete yo bongwama mais tala ndenge biso to précipitaka pona ko loba moko liboso na Nzambe na kanisi ete tango tokendaka liboso na ba juge tango tokendaka liboso moto juge kutu te bo excuse nga tango tokendaka liboso na ba président de la république exemple roi abengisi yo ou soit ministre moko abengisi yo ma soeur mon frère to s'apprêtaka en conséquence to lataka vraiment au miroir ekomi moninga na yo komi kotuna na lati kitoko obima boy tango okoma liboso ministre wana na asir olobaka avec modestie avec courtoisie avec politesse na asir tango ngumba makaliboso no oyi liboso roi o sa majesté o son excellence o président de la république metala boni yo nangani ke to yakaliboso ya Nzambe Nzambe na lembi na nga papa saka oyo kusala pona lembi na tamboli mingi ndeko na ngai yo zali kobosana est-ce que tomitali nanu ba vi na biso aussi longtemps yo za ko tambola ne kobo ole okende liboso na Nzambe Nzambe na kokite papa na ko bikitsa liboso na yo kelanga no maana zali moto musomoki ngana moni ebongi na biso malamu po ezali partage ebongi na biso malamu ngana kopesa likanisi na ngai o apôtre Paul alobaka ça ce n'est pas Dieu selon moi pour ngai to bandaka nanu na repentance parce que la Bible déclare que Nzambe exaucaka masumu prière ya bato ya masumu te Nzambe exaucaka masumu kite et puis quelque part Bible eza koloba na biso que miso ya Nzambe ezali maboko na Nzambe ezali mokuse te pona kopambola ezali masumu na biso ndeza ko empêcher biso ndeza ko empêcher loboko na Nzambe ekoma molai kati na likambo na biso ekoma molai ti epasi libala na biso eza po ezwa eza ko empêcher loboko na Nzambe ekoma molai place mosala ezali ezwa eza ko empêcher loboko na Nzambe masumu na biso eza ko tia barrière entre biso na la grâce de Dieu yo kendaka kobondela yo na ngai to kendaka toza tia na grâce ya Nzambe et bongo pourquoi nga na mona makambo yo ete soki ba famille so Nzambe ngo yo kakate pona nini biso moko tozali ko empêcher loboko na Nzambe to kota lisolo moko ya mwasi na Mosamaria akendaki kotoka mai akutanaki na Yesu Masia akutanaki na ndenge nini yakendaki kotoka mai Yesu Masia ye moko ayepai na alobi pesa nga mai alobi te biso na bino toyoka na te relation ni eza entre ngai na yo za Mosamaria enga za Mosamaria yo zali moyuda relation ni eza entre ngai na yo mais Yesu Masia alobaki na ye pesa nga mai ya komela soki oyebaki mabombami mende yo lingaki nde kosenga ngai mai na ngai kopesa yo mai oyo yo koyoka suposa te soki toyebaki ke makambo na biso ntango tosalaka toasosiaka Nzambe te soki totalaka no bitamboli na biso nde toyaka nde kosenga miséricorde na Nzambe soki toyebaki mabombami soki toyebaki pourquoi Nzambe asalaka te na bomoi na biso lelo yokomi kotambola ngai na tokoma kotambola l'église na l'église o na uti komba ezosala te papa moko abimi kuna pesaka ba mafuta papa moko songolo azape kuna ye asalaka poi tokoma lelo kotambola pona nini tozo tika masomo te tozo kende lokola Bible bikaka to ya lolenge tozali Nzambe abi yaka lolenge ozali me otika lolenge ozali te mwasi ya Mosamaria tango akutanaki na Yesu Masia atikaki lolenge azalaki te na se mwasi ya Mosamaria abwakaki krish na ye alobi ndoka ne muto alobaki akopesa nga mai na kotoka lisuma ise mwasi ya Mosamaria comprenaki ke nakoki otoka suma ite na se nazwi mai na bomoi abwakaki krish na ye. Ma soeur, mon frère, nous to bois qui va Krishna bisote, mais tala nenge to condamna Nzambe, tala nenge to multiplier ka ba vaine parole.
En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce que moi, je sonde le cœur et le rein. Je connais déjà ce que vous voulez demander. Je connais déjà vos besoins. Je connais déjà vos demandes. Moi, c'est mon Samaria, Boaka qui Krishnae. Akitaki na lombango kote ya sangumalam. Abina kutani na Yesu Masia. Bible ko cité. Elobi, mutu akutani na Yesu Masia. Akotika aka la même personne était. Ndeko nangai. Nangonga otomitu na yo nangai. Est-ce que tokutana vraiment na Yesu Masia? Tokutana vraiment na mwana na Nzambe? Balobi moto ya kutani na Yesu Masia akotika la kaka lolenge mokote metala lolenge na ngai na yo ndenge totambolaka to silisi ba église nyonso to permettre le loto komi ko finga o ba faux pasteur alukaki ngai pona nini ngai na yo moto to permettre ba pasteur ya lokuta ya solo bazali oyo baza kosalela Nzambe na solo bazali mais to yo ko permettre ba serviteur ya lokuta ba kota na bomoi na biso moko to fungoli be kuke na biso moko to fungoli ba porte na biso moko. Moi c'est mon Samaria tunaki Yesu Masia alobi na Yesu Masia ba yuda si balobi photo sambela na ngomba koto yope ba mo Samaria babi photo sambela na mur de lamentation. Yesu Masia lobaki na ye, l'heure est venue, il est déjà là, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ndeko na ngai, lelo tokomi komona, bato bakomi komata na mangengenge topekisite. Lelo banzambe za prophétie. Yozwa oyo lingi kozwa ndeko na ngai, mais soki olandi liloba na Nzambe na ndenge Nzambe alingi olanda, Nzambe akopambola yo. Bamiso tomona mangengenge bamiso bakomi kokende tina mur de lamentation na Israël et comme moto avant la elikene na moi l'huile d'olive ne pasteur apesa ki je me fie ko tia moi l'huile d'olive na kati ya mai ndeko nanga moi c'est mon Samaria tunaki alobi nga na kutena na prophète tika na tuna makambo nanga alobi na ye yoka etudeli na ye toko sambela wapi ekimelo na biso eza wapi alobi l'air eza déjà l'air wana eza nani et il est déjà là Yesu Masia nde tango na yo tango no ezalaka nini montre na yo ezalaka nini tango yango yo likambo na tango na yango oyo nde tango na Yesu moninga tango yango yo ndeko nanga ozakaka ko baluka lelo prophète ote lelo maser ote prophétesse ote o moto moka lobaka makambo kuna ona ke koleka contrôle ma sœur mon frère tozoluka nini Yesu Masia yebisi moi mon Samaria l'heure est venue il est déjà là. Il est là, Messie. Alobi, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que Ngai na yo, toi invocaka Yoshua Hamashia? Toi invocaka le Fils de l'homme. La Bible déclare quand Dieu t'a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Tangu Yesu Masia, mutapekisi muta église azate. Mais tangu Yesu Masia yaki alobi, il vous est avantagé que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Ndeko na ngai. Lelo yo koma ko finga ba faux pasteur koma ko critiquer. Mais yo moko muto fungoleli bango ndako. Lelo yo komi ko benga bango ba escroc. Yesu Masia le bingande muto nazo beta ndako. Soki ofungolinga nakolia nayo nakomela nayo. Si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lelo yo koma ko baluka liloba Nzambe yango Bible bongwa mitekati yondo ozali ko bongwa mandeko na ngai molingami. Yondo ozali ko bongwa ma. Lelo yo awate, lobio awate. Loboko na Nzambe komeli yo mokuse na likambo na yo po songi ezana na yo ko finga ezana na yo ko ekobo ezana na yo ko yine ezana na yo ozali ko tia ba barrière po ete Yesu akota likambo na yo lelo ko koluka Yesu na bangomba nyonso ti oke ko se retrouver na ndako ya nganga soi-disant ba prophète
akomi kopesa yo ba mai avolala ekomi ba mai ba kilte ekomi ebele na ebele ba pratique ekomi ebele na ebele na Congo po ete biso moko to fungoleli bango ba porte ete ba kota biso moko to fungoli ekuke ya Congo eke ba pratique sorcellerique ba pratique magique e ba kokota na kati na mboka na biso bango nyonso babombani na sima Yesu Masia. Yesu Masia lobi boko mona bakoya na kombo na ngai bana na Nzambe bondima bango te bana na Nzambe bondima bango te bakoya na kombo na ngai bakoya po bapengwisa bino yango wana omoni libota na nyoka batelemi race de vipère batelemi babandi ko séduire babandi ko sente baba fille na ba église babandi ko ya kokotisa bilamba na ndenge na ndenge bokomona ba prophétesse okomona bango image ya Jézabel bazali ko lata bazali ko séduire ba yena molimo ya séduction na kati na église ekopo ekomi nango partage ya bana na Nzambe kofinge ekomi nango na bana na Nzambe bakotuna pasteur mokubaba yeko tuna ye makambo songi ekomi partage mateko na ngai to sosola to komi wapi Nzambe Yesu abaki na mwasi ya Mosamaria eza lisusu na ngomba te eza lisusu na mire à lamentation te ezali les vrais adorateurs. Le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que vous allez le vrai adorateur? Est-ce que vous allez adorer Nzambe en esprit et en vérité? Kalobanda ko banga masumu, kalata yo bongwa maki, obanda ko tambola ndenge nini. Nzambe abito multiplier ba 20 paroles na bisote. Moïse tango abanda ko mona lobi na mata na ngomba amoni moto eza ko pela. Kasi nzete eza na kati eza ko zika te. Moïse amataki, akomaki. Tango ali ko kota Nzambe lobi stop. Longola na ba sandal na yo. Car lié oyo zali ko fouler papier na yo c'est un lié saint. Tango yo sa ko fuka mababolongo, moto yo ligo bondele pai na ye azali saint. Ngai na ko senga na onde konanga ma sœur mon frère. To bandana na repentance. To bandana na repentance. To bandana na repentance le konanga. To bandana ko lelela mawa na Nzambe. Lelo tokomi kotambola bipai na bipai tokomi kotambola kili ndeko nanga alleluya totala na bizaleli na biso totala na mitamboli na biso totambola na wana ni to place tozo tia makolo ndeko nangai lelo yo zo condamner Nzambe sala kate lelo yo si tourner miso na yo vers banganga lelo vi na yo koma kaka huile d'olive mai ba pesa yo melaka lelo ki ko consulter via mwana Nzambe ba ko consultaka moto ya zana pema lokola yo akokufa lobi siko prophète yo consultaka soki lobi akufi Nzambe lobi l'air vient il est déjà venu que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité criango moni Saint-Esprit. Oh, oh Jésus-Christ, il vous est avantagé que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donnez-lui sous pour consulter Saint-Esprit. Donnez-lui sous pour consulter mon lit, mon sainteté. Bande ko ba perdre courage à ko bonde l'Nzambe. Batu ba perdre courage à ko bonde l'Nzambe. Batu ba lingika ba tchaka bango ba luboko. Moto alingika ka ba bondele na moto. Ndeko nanga pona nini. Shalom, shalom, ma soeur, mon frère. Partage alléluia yé pour condamner bisoté. Et yé kaka pe me biso na repentance ne kaka na lobaka. To sosola nanu pour nani makambo na biso za ko umela. Nzamba lobi exaucer ta prière ya ba pécheur te. Et tamboli na ngana yo. Nzamba bi na Moïse longola ba sandal na yo lié oza ko kotezali très saint. Nzoto na biso ezali temple ya molimo mo santo. Tant toza ko saleko, tant toza ko yiba oyibi biloko yango ozolesa bana na yo ozolesa temple na yo lokuta Nzambe vraiment pambola biso tokokuta na prochainement toyika piko na mabondeli tolonga moyini tozala na foi moko ferme totalela Yesu Masia yende mutu akomema biso na lola yende mutu akoya kokanga Satana pendant 1000 ans Yesu Masia azala penza oyo biso tosimbi yende